Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bandinion sur la Barcelone. Mbote na bino mbote bozali ebele. Partout dans le monde bozali on a biso par la voie internaute dans les États-Unis. Na pesi bino nyonso mbote. To en Europe na Belgique moi maki na pesi mbote. Moi prophétesse Lukau na Suisse. Na Zurich mbote conseiller ko prier pour na ba mibi mboka. Mon démon na pesa des mois qui m'ont ibi wana oui. Azali na 50 ans de carrière à Londres. Si wasi wambanja mafatu na Suède na bana mobimba, vous en en Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo. Et ça de Konabino Moïse Mokantiba l'émission Boninaga. Tout le bateau automatisé qu'on peut savoir information en temps réel. Merci bien de voir sur ma caméra. John Moboki Bende. Sans oublier Ndeko Alvin Béale, Signe Naturel, Sissi Mboko, la petite mois de Masiara, Détoloba toujours, Lola, les Aoufuta, Simon Tokoloba, Zamba Botorozaï, Wapi. Vous continuez à s'abonner pour n'avoir les informations en temps réel. Le Tolobela Nini Bandeko, Tolobela Makametali a invitation à Kabila. Est-ce que Kabila sera invité? Est-ce que Kabila va comparaître? Et ça, les mots tournent, la bise sur la awa. Selon les informations, Kabila ça non partant. Maman va payer de la bise s'il s'agit jouer à bon Kabila jamais au comparaître. Et qu'on soit à Kobon. Suite à fait un dossier à Kaboun, qui est derrière ces credos, il y a sabotage à raison à Kaboun. Bakombo va conseiller M. Tangami. Tout le bateau de bateau, tu es bon awa. Arrestation un chef ya ADF dans est yene mutu na basi si kifu ye mutane ko stigmatiser batu bakangi atangi bakombo na bakombo apoliticien na malaise za muki andi fasi neza bele ba actualité bele moto ko limba lobi so bino awa antibala za yemote to ko limbo la masongo nani so que toza même langage na maboke bende to ko limbo la ngona Coco, bonjour. Oui, bonjour Antibal, bonjour. Bonne santé. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Santé ça bien. Ok. Santé ça bien. Directement, tu coach notre premier dossier. Kabila, mercredi, tu es sort na ba champion. Parce qu'il y a beaucoup de temps en mercredi. Mais pas tant peu babiso Kabila jamais. Sénat est protégé. C'est que la mec qui va s'apprêter. Voici ma minduki. Nabisio, ils a passé. Côté la pénale congolais, bazo soutenir étranger. Dans le monde makambo Kabila sana mboko yo. Zera Kabila ngoa ba kangaye. Yes comme to ba yo ko bima mkolo wana. Ba ocha documentaire. O regretaka. Non jusqu'à là ça jusqu'à Rasena bataille congolais na roya jusqu'à Rasena. Mais Rasena za condamné. Condamné. Mais batangi yo. Mais agitation mpoani. Moutatinda babo machebi ya Kabila. Baibo papa oya kaka. Omoni batouana nga conseil na opesa na ex-président sénateur en vie Joseph Kabila Kabangi. Ozoki ta ko diriger pays 18 ans. Et ba congolais ba yamba kiyo. Selon histoire oyebi. Ba conseil na yo wana konde bana na mke wana te onde ba te benge kuna biso tonika akende te ekoyinda o ekoyeya nine koya Kabila imoka za conseil que toi en état de droit le roi batenga fona ken mais bato ba yaka mbonga Kabila na kinga kat bana bani ko créer bon OK ko diete parce que ba intimider justice. Il y a justice mais intimidé à moté. Tona procureur bino aya toyo kai. Pour combo petanga mimingi. Aya toyo kai. Maga justice ça. Oyo te mabi que non autorité. Justice avec ke banango. Il y a justice. So sarai nango. Et comme multiplier sur ma stratégie de agogo. Botika ya kende. Justice yo kamusala. Et ça musana ngo bayo kaye so za innocent asungi ndakube na kinga kat akoboko la biboye nae po ya boko la makasi
mais soki abe likambo baotuna ye bato batuna ye te oyo tobima mercredi tosala marche bosala na commune province ni boleka nzela ni mais ça c'est comme ces acharnements acharnement ni ndenge bango baza kolota jusqu'à non babengisi te bachine bakokata mekeli soki bakobengisa ye bakupa molai na mosusu bakombi otanga bachampion aza siko bachampion bango tout numéro 1 adekakata bango nyonso justice ekosala te justice ezwi bapiese nyonso baréunir yango babi te il faut aya so tant justice ebi bongo est-ce que justice ese trompe ye moko alebi olobake no na décision ya justice yo ofandi na opana olia biftek mpo na soso okabilaki olingi ye ozo china ngambo kokende te mais chine ngambo atanga cour à droite docteur en droit bakolaki ye na chine andosala thèse na ye na fudisi nde na ebia te azomaîtrise matière batangi ye aokeni parce que bangi bamisa kabila mbongo po kabila esi apesa bango rythme wana likambo ka apesi bango mbongo oyo te tokomarche bomarchele wapi nani ayebi te ke activiste ya droit de l'homme Floribert Chebeya babomaki ye na régime ya kabila nani ayebi te ke Rossi Mukendi babomaki ye na régime ya kabila nani ayebi te ke permanence ya UDPS esikaki na régime ya kabila nani ayebi te ke na régime ya kabila babwakela peuple congolais mai ya moto liboso ya permanence ya mbuta mutu kizenga molime mpe manakimia na debonome nani ayebi yango te ntango justice esuba elema nyonso wana ndeko efo ya me bino bokete balogike moko boye te baintimilaka justice te bokeba ok merci wana dossier ya kabila elekali toye na dossier ya oyo eza sikoyo na actualité Jean-Marc Kabunda bavisitaki ndako na ye likambo makambo wana ye atomoni biso tolandi bavideo bandeko obona biso bandi bavideo awa bitumba toyebi esika ebandi ate baconseiller na bino soki lelo Kabunda njeta mobesu bavisite ndako ne bongo yo chibaka penga oyo bana baconseiller expliquer bando bolando officine à l'habitude on peut ça faire les candidats oui officine donc dessus des cartes on va éviter qu'est-ce qui se passe entre JR et Jean-Marc Kabunda na sepeli na motuno tuni pour la toute première fois présent il y a parti au pouvoir Chadari maman a visiter Artuana na éviter donc est-ce que hors de on est pas fatigué jamais expliquer les officines il y a Artu ezali crise ezali nayebisi yo eza lokwa somo mpe lokwa pasi oyo totali nga moko nauti kuna afanda na plateau no awa nazali kuna etaka naza président nazogere mwamba mobimba etaka coordonnateur nayebisi yo natali ndaku nayebi te oyo eza crime attentat bayaki nde mpo na koboma ndeko wana soki ezalaki likambo ya koloba na boye bakoki koya babutu te me babangi te baye bakoti na ndako ya vice président ya assemblée nationale bakoti na ndako ya président ai ya parti politique UDPS ata ndeko aza na mabe na ye me bakoki kobatila acte wana te ebo totuli motuna soki bamonaki ye rande euti wapi et puis question na otuna information eza individuelle bamuta poser arte on eza policier pourquoi okotala ndako on a bike non bimisa ati ba benga eza tolo batuto oui les dessous des cartes les autres likambo ezali awa omoni kan Kabunda attaquer ba conseiller ba parisien ba jika boendaki jika moso abike ezopesa pasi na parti politique kwa UDPS
bapesa étudiant à gérer parti monene bongo bacikana bake basali complot na bango mais babiso mo tofandi awo tokomi koso bapete c'est passé tseki de libanda c'est comme si un office nabisi eloko esa ngai nde nayebi na ndimi te tseki dazawa art eza kose passé nabisi yo osali mpe analyse tous les baart ya bababa eza kose passé kotrace ya régime na bino ezaka so efeisa boye nabisi yo eza art moko somo lokola kabunda denosaki po kabunda baki mabe te papa bino boza baconseil chef de l'état moto ayini bino aza te mais tozende contre système na bino parce que biso tobundaki wana kabunda azoyebisa bango avant kaka bana biso tobundaki mpo na respect état de droit mpo na peuple congolais amona bonheur ya pays na ye na nsima parti politique idps nde vision na biso yango wana mais tomoni nomination Tshisekedi asali anome bino boye mpona kodétruire vision eno ya Tshisekedi mais kodétruire vision ya le peuple d'abord oyo azalaki créé na ye moko père fondateur eto Tshisekedi wa mulumba erese mémoire bachiffre bandi kobima 14 millions ete eza 14 millions te 3 millions 500 ozalaba bato wana bakei basali bakomplot na bango babi mpo tobangisana na bacommunicateur wana neti biso monga bona fanja babengaki ngai bapele moko akafukafu na telefone yo monsieur yebino biso te tam conseil azobenga na telefone ayebi eta bano so otuni nkombo na ngai na Angleterre banujaki wana bapeti wana biso etocrée idéologie wana donc conseil ya nujaki parce que bayinaki nujaki na bango awa sikoyo na cabinet so otali lolenge bato wana basote mire ata likambo yango est-ce que injonction yango est-ce que ode wana euti epai nani yango tozosala na justice fo sala mosala bazali 50 75 soda bien miné bien blindé minduki kwa guerre kingabo komanda iveko izam nzela eza te na morke oyo ndeko na biso shekoko asala na bato bakengela ya morke baopre nyonso tuna musi ya zaza babloke soboyaki olukani likambo prince ezali avertissement bapesi na kabunda bendeni mpasi na baréseau sociaux etambolaka na kabunda ke akuta chef de l'état babloke ye na porte aswani na bana mura babiloko wana tosisi wana yesu makambo ya bapine biloko wana eza na mamba kogifle soki baseki bafaci apesa bakana na bagr agifle amona mura eza déjà bana mura balingelaki boule mpe eza na officine moko politique na influence mura mpo basala nayebisi yo bamura baza basoda na biso toboyi bango te parce bango bawasécurise oui topesa bango kutu mbote tobalona biso osimbi nde Tshisekedi baosala mosala na bango mais arti nde sikoyo biso po nde arti nde comme si na respect eza te kabunda azali premier conseiller et premier vice-président pardon ya assemblée nationale dede azali président ai ya parti politique idps que ça soit aza na mabe na ye po moto nyonso azanga na mabe te akoza mpe na mabe na ye eyeta so tobolaki pine asalaki boye moto aparfait na mokili oyo aza te moto aparfait naka ye moko die le père mais ato biso tozokondane eza nini même ata acte oyo esalamaki ya bapolisier kosimba jr na nzoto biso mpe tokondane acte wana tokondane mpe acte wana même ata bapolisier tobisi bango veki te ntango moto ase présente naza conseiller chef de l'état égal républicain kitsabi naosekese mokonzi quand même foki mwa lisolo ebetama
mais comment ya kobotola mpe moninga mandoki netationi ya azokengela mokonzi bobotole mandoki netationi wana efel busu oyo mpe so ya mabe bandeko baaki kovisite ndako ya vice président oyo toyona bazwi wapi mpe ya kosote bamire kosala sabotage na concession kopanza mwana kutu ya mwasi mwana ya jeune fille mwana kabundi mwana mwasi kutu mbasa mwana bongo apike crise na salle ya gymnastique bakoti oyo tu bamoni kuna papa tomona photo ya Etienne bazwi na photo ya chichi kotomoliso batisekediste koto en tout cas likambo oyo tozoba kokomata mingi mpo ozoka mongonde ekomi mpo ntango na te kuna natali photo ya pere mokongo njoko ya respect ezalaka ko respect ezala kotala photo ya chichi kopanza est ce que ezali likambo ya kabundi eza barendo na bino to nini toboyi kobomai ezoyebana te est ce que ezalaki na méthode mosusu bokoki kosala te ce qu'on supposait que nde kabundi tomonaka aza na baréaction mo colérique soki azalaki ngi leka ndenge ozala mabe makasi nandimi te so azalaki ngi ezala onabitu yo il a bavé même Kabila boye na opposition beta bagaz aza koya on supposait que non pouvoir eza ya Tshisekedi tout le monde sorti a posé art yo si bando oza boye ba police ba million na ndako no bongo na o nyos o eza pouvoir que eza pouvoir peuple mais koto risquer ba risque quand même ata ifi yango koto pe so posi ndi yango wana koto ba risque to zui ye mo kame bo pesa super mo valer ko toza basantu te mosantu oyaka ye moko nzambe mais so likambo ezali kame mwa respect eza te moni bato oyo babundela mboka oyo te yakana mais koma bahumiliation ndenge wana bato bakoti bakati bafili babere basote bubu neti guerre baoluka bena te. Mais question na otuna koko oui na présence il y a des conseillers oyo ata majorité ba ote Tshisekedi mais à moi quelques conseillers oyo parti j'espère que ba art bon avant arso salema est-ce que JR ba comme ça qui rapport na présence de la République be ba gens ou ba militaire pendant limité ce que ezaki rapport comment na présence na art wana que non ba militaire boya peut-être que bunda ngaza informé c'est comme si ezaki géré na ba militaire qui a donné l'ordre tozoluka toyeba moto apesa ordre wana parce que soki ndalobi olobi kitoko soki ezalaki ke rapport ekoma na président de la république banga bagéra yango na manière moko na harmonie na élégance do baregle yango mano militaire do baregle yango na ndenge na bango moko mpo na ndimi te ke général Christian Chiwewe oyo moto ya mayele oyo azogéré baka républicain nyonso akopesa mode oyo ndenge wana te. Alors qui a donné l'ordre? Qui a donné ce ordre? Mais na biso na kati ezala ba conseiller oyo baza na rando na Kabundi ba conseiller baza na rando na biso omundi tosaba mission c'est déjà message soki Kabundi base bongo bino mais ba pesa après bazuka photo no na biso yo ezama sécurité na toma biso ba mikolo totambola tambola supa pamba te luka ba mission tosalaki na plateau no on m'appelle monsieur Ozozwa yo moni yo Kabundi njeta mubesu bakoti basakage babangi mpe na bapolisier nini te yango mpe tokosenga na président Kabundi omoni niveau oyo komi luka mpe bapolisier abie koyo botambola na bango baza bien instruit ompe likambo oyo so totiki na makambo barando ya baconseiller au départ ebande na mabe oza vice président ya assemblée nationale ya république démocratique du Congo baposition bakomanso oza na rendez-vous na
et séance ne bosiko musoko usengi mbongo ba impasa mabeli mkomki ati da ba ezali so meki na obeta masasi ozali président ayi ya parti politique IDPS le comportement la police mutute awo soutenir tout monde ba art ba sala isa masalema pour lelo pire makasi pour lelo de so tali même jie wana azali na maîtrise pour lelo biso moko toro qui n'est pas président ayi ya IDPS mozomona policier moko ayebi yo pe mais azomona amozo singi mbongo neti tete wana te biso mabe tokolobaka siko sort sanction sur pour senga conseil no pesa mukonja boka pena général jiwe oyende aza mukona bango ngai video ezate tebite bazali banane baza identifier te sanction na bongo ezande ndi ba baza nombre 50 ese ba 50 bazaki 75 ngai contribution yango eza yango na biso mais baki actionalité nga na komi na koti na bachambre benye biso danger est-ce que n'époque ya Kabila n'époque ya Kabila secrétaire permanent ya PPRD bakosa ndenge wana koto mpe totuna question mpe yango wana oyo nga na kosenga eza boye nasengi na président Jean-Marc Kabundi joie de relation tia na kati ya veille na yo kosala mpe déclaration te eza na bato mosusu bazela osala déclaration bazwaka mafosa moke koto kobeta libaku melama ya pio e nasengi mpe na mon général Christian Chiwewe nayebi mosala kitoko oyo osalaka nandimi te ke ordre wana moto opesi yango meka kolandela nanu botya mpe mai ya pio na vere na bino température ekita nanu na nyonso wana ezofingisa Tshisekedi le père na nyonso wana e na nyonso wana ezolakisa ke mosala Tshisekedi le père asali ya démocratie elingi ebeba nango kaka boye likolo ya barando ebebosala te na nyonso wana ezosonga kaka na mapeka chef de l'état mwana Tshisekedi le père ezopesa image ya bien te mpo na république démocratique du Congo oyoki badongolo misu bazwi yango elefe alobi bagare républicain ya président Tshisekedi bake kosabote ndako ya premier vice-président assemblée nationale mais bazalaka bainformation ya bien te babi bazwi mot d'ordre euti kuna bagare républicain est-ce que mon général yo pesa bango rote na ndimi te na nde nayebeli yo okosa biloko ndenge wana te est-ce que bandeko wana bakenda kovange moninga na bango kade républicain na lolenge wana nayebi te oyo biso toyebi ke armée ezali discipline nde renyaka na kati ya armée ekoto mpe tozongi nsima totali me mpe bapolisier il faut koyeba soda aza nani policier aza nani yaya tosa mukolo yaya tosa mukolo leki mpe tosa mukolo ezopesa place siko biso siko tala siko dege confusion botie biso tobanda wapi tosuka wapi po biloso boza kaka bakongole bana ndako libota moko tata moko mama moko siko yebisa biso tokobwaka ndenge na moto tokobimisa ndenge na kati ya moto et biso tobino tokobwaka motu moko te na moto te tokobenda bino nyonso tous les 2 cas bofanda plus jamais ça esa masusu te esa masusu te epesi biso soni ya makasi na mabuto balikama kutu donki tozanga na maloba nde nasengi na président Kabundi kosala aucune déclaration kosala déclaration te
même ata baconseiller moto asala déclaration azala te. Mais est-ce que le Borabino IDPS besoin batabiloba le communicateur badosam refinga bagir OK ça ils a piège vous appelez incidemment vous ça incité salemi mais diable la politique dans non la confinement JE la tonga tu serais la moka premier bateau baza sécuriser et ça d'abord JE na biso so tali JE mais aux ala muso ba déborder bando refinga kayo que non et aussi même tout ça mon financier général Christa Chiwe mais c'est na mona muto na c'est que il y a eu masola mboka te to va payer be mona ba coup de bébé ta premier mutaza premier les a ba bazana président d'abord ndumbuya na wa beti kuna za yende secrétaire président awa na éviter ce bosanga na kala ba communicateur ya na pas déborder na biso déjà la personne déjà mot d'ordre na réunion collectif financier président comme faut qu'il faut ndeke na si bango on va parler mutati ça ta aucune déclaration condamner l'acte mais ko déborder oui net biso de condamner acte mais trop déborder nda fin boyote en tout cas ba mura wana Christian Diwo et jamais Chiwewe azaka républicain il y a des gérer l'élément nyonso wana sauter niveau aéroport qui mezali oh ya qui mezali to sangi pe na ba communicateur na sangi pe lisusu na président Jean Kabundi na zo répéter oh eza koko ya bana ibele ko sala déclaration politique te soko me ko sala déclaration politique et comme actualité ya badongolo misu ah ok omoni bango na bango moko ba ko profiter toza na temps oyo OK crise eza crise te que non et jamais avec des fesses d'abord ça pour tout qui voit ce pour déborder l'opinion na bino même vos adversaires vous voyez on was incapable on a bango siko bo ouais et obem ça image ya mokonzambo tale petit seke dans waza libana kuna azobunda mutaba tozobunda yana sa chef d'état papa ke musa ko lukola bana kotoyo makambu papa zonga ba ko moi na ki nini bu kasi on a chef d'état ando menga rapidement po yaba nanu ya bachi esi te mususu yi ya bachi esi te papa zo luka ganja ya fachi ya chichi tola batete comme na suka tout dernier dossier un responsable des ADF arrêté Benjamin Kisokeriano un joli coup de filet des services de renseignement selon des sources sécuritaires ce sujet ougandais n'est pas un habitué des terrains de combat mais reste un cerveau monté au terrain intellectuel ADF vient d'être arrêté. Nabisio. Namo de la fin na. Nabisio. Benjamin Otolukiye Kala. Ya mona na kate. Ce comment se casser do. Il aime ta préparation. Ya mona na kate. Azama casse na topographie. Oh. Wa bobo ta mbolo ba ko ta ba do. Ya mona na kate. Ya na terre. To zonga na deuxième volume. To expliquer bino. Fa de sa chema beaucoup. Ya pe na kate wana Benjamin. Atangi na Nabisio. Bonaki musicien moko mboko anobeta concert na est tozo na deuxième volume to expliquer bino ntsamba fumuki maka pambola bino to pesi mbote penza potam comme da mukuse nde ba pesi ngai maloba na tang oyo na pesi mbote na famille Kabengele kuna na niveau ya Belgique na pesi pe mes condoléances na ngai na yana biso ya matete wa fana niveau ya Suède ya José o atika ki biso na pesi pe aimé de là ya José Kabou diaspora ba José ba ya zali mutu na niveau ya Suède même solo bi moi western oui ça comme bien to pesi pe na mbote kuna belé nzambe ya fumuki mbangu apambola bino apambola pe na ndo émission ka plateau to sengi kimesa na kati ya Congo na biso et de l'avant plus 243 84 40 69 461. OK, merci Yoann to comme na suka na suke mission na biso et monsieur Bolinga tolo bateau au sac décryptage ya masolo ya mboka boza la branche bo s'abonner massivement. C'est toujours votre M de serviteur Moïse Maoka Antibal mercredi na auditorat militaire ya Ndolo. To ba suite faire dossier ya Chebia. Merci donc un peu Coco. Oui, merci. Merci à Boke Beno lelo a fourni ben forme azapena Maboke Benda solo. Affaire à